Premièrement, na robanano na kopesa mbote na bainyoso balingaka biso ba victorien ya mboko yo oyozali groupe ya Der Womo le roi de Chaloufu balobi soda ya King Kester mené ya Der Womo nde na minute oyo toza bongo na séance ya studio a tozobongisa kaka générique na acoustique au président Zobeta na minute oyo bana poto Angola Côte d'Ivoire, Paris, eza tombé na minute ba welan so akaba suka na nkebwa. Ve mena e mo alobaki ba kota autoroute na vélo te pe ba te ka face mon kolomo te. Ve na nga fonde ka chofa yebi makambo. Donc torolo ba mingi te bino mo bomoni ba ba su ba préparatif. Nga mo Waterloo de son cardinal échappé chef de guerre. Nga mo ye naza déjà on na kata makambo bino mo boyebi. Tozana kanda ba tuté mais toi na kanda ya chant. Toi bon na ndako loyembo bino mo boyebi. Diego Zolana bandela yondenge kani soki nazwi na pesi ezali te na koma moto na pesaka si tu savais dere nanga wo mo combien j'aime na bolingo yo mais obebisa motema nanga te ma Denise nanga lutula Mariette Badega Schengen balobi Paris bazota la biso na minutes oyo eza somo bani na studio aweza dega mama Denise Lutula capitaine ba mama Onya Rosa mama Rosa beauté sans mascara toza bongo na studio tozo sala bongo tozo bongisela bino ba œuvre na bino neka bobi Der Womo pesa makambu comme d'habitude na zapenga monter na zana Mitterrand champagne pe awa biso nyonso toza ramana habite so ko zapena mot à dire je ne sais pas DG Wanda na bo sanité. Merci Masanangai Waterloo de son cardinal nengo pesinga maloba na ko pesela na bana poto bana États-Unis bana Amérique bana mokili mobimba to na ngata studio et Der Womo mokili mobimba tombé donc ngana koloba trote na oyemba kaka po confirmer ngai chéri pesanga bolingo oya libaya oye pesaka na bato ya mokili eloko libaya ezana bolingo ndenge nini evandeli ya bato sena libaya elaleli ya bato sena libaya bamesa biloko basani kotonga ndako suka via mokili libaya kopesanga bolingo bejete oyo pesaka na yebole po mokolo mpiaka kotekanga pozwa lomeya na mikolo bafeti angai magila yetanga babominga pona yo. Merci bana poto. Ouais, merci beaucoup. Na minute au président Outaki Bongo na Paris, azobetana no acoustique moro ya 4 chants, ba chanson King Kester mené na générique mususu auto bandaki déjà ko préparer na minute to comme ce qu'on a finition. Après wana soki acoustique et bimina générique ndeto zongi sunanda kwa loyembo na studio poto aussi sasko ba rumba ya album. Bon, na minutes oyo date oyo erobimande na minutes onante mokonzi a fixé vraiment mais erreur fixango batu nyonso ba rolandango. Mais na repesa pe mo mbote muke na ba o ba soutenir ngai mon veut Olivier Lemba Blackstone Onya Rosa mama mokonzi sans mascara DG Wanda Chabakol AD Consilte maman veut Katika N bo continuer toujours ko soutenir prophète de la nation fondé Kachofa Mesega ibate na les français de Montfleury balobi ba tout balinga Der Womo to continuer toujours ko zala na Katia Makambo Martin Kisemba iPad Peter Kisemba balobi biso tout toi même moral. Mama ye na peta yedere o mobali kunanga ye toko sepela toko lia toko tonda mibali batumbintaba ba mama baye na kwanga basi baye na mai toko sepela. Ouais, merci beaucoup.
bino mo bomoni na minutes o makamu musala penezo salama ba luka ki yo eder wo mo kangami na Paris eder wo mo mais na minutes bomoni na kini awa eza dégâts matériels toza bongo na ndako aloyembo tozo bongisa na ba animateur na biso bazo préparer ba kende ko enregistrer générique na minutes ngamo le chef de commandement Waterloo de son nde na zawana na zola ndelaka misala ngonenge tambola mais na minutes makamu za bien na habite ce Carlito na mbonda za na mo à dire na makambo toujours taka to coach makambango ede mon président leader toujours carré biloko sikaye au Carlito mbonda toujours ouais tisha chala ko pa zawana animateur a munene bon toza na ya koloba mingi ezate donc tozo koleka bon avec ede homo kilelo toana kilelo to constater ka kilelo toujours studio yo yebi na pesi mbote na bana pa na manyoso po ba otala biso côté mokonza alaka makambo eza toujours carré tozo bongsela bango sauce ya kilelo ya makambo ya bien donc na bo sanité ligue poison le maréchal na bo sanité ya ison gare central toza toujours na studio V makambo lobaki yango tozo concentrer on a mutuna yo toza na baya tout tozo concentrer malobeza la ra mokote ça c'est tichachala ko telemi papa yeyo wa yeyo ya musamuna nyamane tumba oyo boyebi ke nazalaki na ba wengi lelo balobi to tengi misamwa je muken siko nazana na Victoria Leison donc jeza ki toko quoi donc match ça bien bo so baninga nzoto ningana poni mutu ye ningana ngaite tango nazana bomoi sepeli sanzoto yo ningana na mama ningana tango tuzana bomoi ningani sanzoto sepeli na mama ningani ningana eshalago ningana tango tuzana bomoi sepeli na yaya ningana na ningana nanzo faut sepeli sanzoto donc to sawa lelo makambu bana poto bana brasa bon donc dégâts ya kolobate na pesi fe nanga Paulo Monga asana kata Irlande na pesi nzoto mobimba donc tangu nasana bomoi nde na sepeli donc salinga jar quoi na pesi Bodrick Matadi na kata Angola Sibo Sadilwa Paulo Tusantush guerrier petit na bino yeyo makambo bolugaki tolingi to banda toke swelo mususwa to pesa makambo Ashalago bana basagana gina louange ye ye shalagwa zolela shalago bana basagana gina louange ayanga kabola louange le louange le aye louange le oh louange le ale shalago bana basagana gina louange bana basagana gi ale mama na bana benga kabola louange louange le ah louange le ligue poison le maréchal louange le ah chéri sente nanga oh Zambe yoji gogane ale macheli gemba louange le Carlito Zambie ah oh hey nzoto ningana ngai mutu ye ningana te tango na sana bomoi sepeli sanzoto na Paris ningana na mame ningana na ah sepeli sanzoto ningana na hey odetile sa mama ya bale wololo bogo ya talo ofanaka na Switzerland ningana na mama ningana tango to sana bomoi sepeli sanzo Carlito na mbonda yo lifuta na besusi nyanga boye hayo noni na kabeli o monte monkena lifuta
Ozukaka phrase na yo au deuxième drum na yo, la deuxième partition yango ko bandela nango. Te yokana te. S'il te plaît Mubimba. Na bada bandaka yango sebe na liboso ezala ba mesure belé te. Na de o deuxième one te. What is that référence? Ça c'est mais comme trop kala. Il te mais ezabilo wakala. Ezabilo wakala le château chalet liboso. Donc les gars bon deuxième minute au changer. La ninga loba esprit oyo to beta yango wana yoka kim sa caché wana Victoria. C'est là et là pour le cas c'est là bada. On est premier parti c'est là. Mais kakada yango ndese eza bien. Mais tout ngapona nga mbala moko yo sikoyo kakakada wana ndesi aza trop kala longola ye beta drum na yo na esprit na yo mais na biso tolata besprit na bango te beta drum na esprit na yo Chikicha ra kakada mais au changer la passage, tu vas pas changer le passage dans le cas. Ok. Masabo et Sapso, Zapoué. Voilà. Bon, la bandit. C'est là. Donc ça, la carburant, la terre, ou pas ta.
te eleki mwa mbangu kasi bino bolobaki ete ja nazala na calme tobongisa yo oyembaka abetaka na ye oyo eza sanga mobali mokomoso na ntango ya tudushe te mokolo ya kembo ya nzambe baninga oyo tozalaka na bango balingaka ngai mingi kasi moko ezalaki na motema ya mabe akendaki kolinga oyo ngai fololo fololo oyo nalingaka na motema nanga oyo abotembete maboli komikumisa mabe olibosobanga Rossignol, chante, Rossignol, chante, mwana mama, chante, Rossignol, chante, Emenea,
nakosuka wapidi yango motema sini yani bongo betula mwana mama nanga sembela sembelango bolingo sembela sembelango bolingo nanga sembela sembelango bolingo ezalinde mosika epaisaka kene ezalinde penepene bandeke bakosembela nzembelango bolingo eza mabaya nzembelango bolingo nanga nzembelango bolingo nzembelango bolingo nanga nzembelango bolingo Le bête en esprit annulé, T et un studio. Ça c'est la bonne. On va faire bête en esprit. Yo mo mtozali na conflit na de na orchestre. Yo conflit na de orchestre das la soute na king. Yo za na kanda fena. Pourtant yo ko ke petit bien ba ça peut petit na ba petit là ko sami la bête. Bada. Yo za na kanda. Bada. 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 Za na kanda.
Avec Mundo, je vais vivre avec Martiala. Ah, papi, Nazalaki mwana wa ona zaba mwa papa na pesa maboko ya wila mondo. Yeah, yeah, yeah. Pepe kokende yokolanda kaka mimi
motema soni obwaki ngai ko nazalaki pembeni tosala libotano lelo mbandakanienga longa na kondima mpe koyoka mimisho bali okangi pe motema soni obwaki ngai ko nazalaki pembeni tosala libotano lelo mandakanienga longa na kondima mpe noni bisabo yake balete ngai pena leme bolingo te ohoma noni sabola bolingo asipinga miso abeti mbata ya liboke asenenga ebaki te yoyo ongana kondima mpe tiliko tolingi okoteza nango fele molimana ekomi lokola kasa ya nzete epai mopepe kokende okolanda kaka mimi noni oh ma mimi talisote lakate diotikinga poto ya mwinda taloti molilio kati ya bolingo mbaluka mokesima otalanga mwinda no bolingo nakopela nakomi nsemo ya deception ya bamore oyo bazanga bolingo bakoma kolela ngana kondima mpe elakate diotikinga poto ya mwinda taloti molilio kati ya bolingo mbaluka mokesima otalanga mwinda no bolingo nakopela nakomi nsemo ya deception ya bamore oyo bazanga bolingo bakoma kolela ongana kondima iye na bala nani na bala nani
oyo balingi obala nzwama iye na bala nani yeye Monika Ranarati Boulot naza na préparation ya acoustique na osala acoustique mo ya live ya 4 chansons et puis na osala sous générique moko après nazongi mikili quoi mais album il y a 15 chansons tout travaillant on peut awa mais na minute oyo elo na osala eza 4 chansons ya acoustique na générique moko nga na uti na idéologie ya Victoria nga na victorien donc nakoki jamais kokota na banzembo nanga na lekisa banzembo ba Kester ina faire à Percy donc voilà raison pour laquelle avant na kota banzembo nanga po batu bayoka banzembo nanga donc fona beta na ba bloka fondation on les a fondation acoustique c'est pour bientôt donc là tout ça na mois de septembre c'est ça hein? Donc, toi, en mois de septembre, sur, avant la fête, vous allez déjà, Yarobima. Si tout va bien, octobre ou novembre, acoustique, vous allez déjà sur le marché. Vous allez toujours un thème au Kitaba, mais la main a pu belé pour ma cambe belé, ça y a bien. Au biso tolinga roloba loba troté tolinga ne musala et mon ami ça batu ba apprécier. Aux mona donc ils ont un chant en quatre wana ba pentatonique donc ils ont un chant que ba ndenge moko ba linément tout donc ba fan ba osepela ba yoka so ba lingi ba typique ba mona ba typique so ba lingi ba reggae ba mona ba reggae donc so ba lingi ba mayo ya lelo donc tout est là et puis ba couleur msusu ya ba chant sous ya Victoria ils ont en quatre ça généralement on peut sakara na ba fan oyo ba sepela na ngé der homo donc ba na bango poser ba na calme. Donc, yo mo moni ke to uti na studio musala ezo salama to lamba biloko oyoyo e yo kana na mato ya batu bayoka son bayoka bandinga ya bien pour que batu ba sepela quoi donc to ça maram na précédé après simbote na ma Denise Lutula et puis sans oublier na papa Jonas Pidi na Bosanité, na Fondé Gachofa, et puis M. Gaï Batena, Patima Banza, Blésino Kingudi, Baden, après Simbote na Bafana na tout, et puis Anita Kadia na Luanda, wana bureau, et puis na Niva Mikili, Baven Diasonama, Bazé Belé, na Pesi Bango Tumbote, donc le monde a tenu surtout au Baseplaneder Homo. Donc, certes, on a bien eu un salam quoi.